Epa. Epa. Et puis contenu. Il y a un travail ma fille. Parce que soeur qui peut pas travailler couple là, au bique non, au fil à peine bewana. Un des gens c'est papa pour raison tâtonner. Il y a une fille. La soeur qui peut pas travailler couple là, au bique non, au fil à peine bewana. Un des gens c'est papa pour raison tâtonner. Pour la bafinga. Au second point, azo tâtonner faut travailler ma fille, contenir ça la malam. Allez mbongo. Yo bana po bimisa mutu pa mutu ambongo na yo. Bimisa pa mutu. Epa. Bon, d'après mi on dirait mou a le dit que bazo menacé que ba okamisa ye. Voilà d'après ya mida. Invité sur pe a betika bon le couteau to pe ni invité. Moi mais nous cela qui joue là on tellement que travail ba équipe na yo mais apparemment ba fille au travail ba on le long de ba ça ba il va lui sera bien été. Donc ba on peut que ba goma ba dit faut ba travailler de la police ba fingané. Ozomon mais nous cela qui joue là on tellement que travail ba équipe na yo mais apparemment ba fille au travail ba on le long de ba ça ba il va lui sera bien été. Donc ba on peut que ba goma ba dit faut ba travailler de la police ba fingané. Qui joue là on tellement que travail ba équipe na yo mais apparemment ba fille au travail ba on le long de ba ça ba il va lui sera bien été. Donc ba on peut que ba goma ba dit faut ba travailler de la police ba fingané. Ozomon bon d'après mi on dirait mou a le dit que bazo menacé que ba okamisa ye. Ozomon bon d'après mi on dirait mou a le dit que bazo menacé que ba okamisa ye. Voilà d'après ya mida. Invité sur pe a betika bon invité. Ozomon bon d'après mi on dirait mou a le dit que bazo menacé que ba okamisa ye. Voilà d'après ya mida. Invité sur pe a betika bon le couteau to pe ni invité. Ozomon bon d'après mi on dirait mou a le dit que bazo menacé que ba okamisa ye. Voilà d'après
ya mida éviter so pe abetika bon le couteau to pe ya éviter osomon bon d'après mida on dirait mou a le dit que bazo menacer que ba okamisa ye voilà d'après ya mida éviter so pe abetika bon le couteau to pe ya éviter mida zo sa lobela na bengi sikona tune soki ya kolobela ko lisusu yo mo oyebi ke mida zo sa lobela na bengi sikona tune soki ya kolobela ko lisusu oyebi ke mida zo sa lobela na bengi sikona tune soki ya kolobela ko lisusu oyebi ke mida zo sa lobela na bengi sikona tune soki ya kolobela ko lisusu yo mo ndenge oyebi ke mida zo sa lobela na bengi sikona tune soki ya kolobela ko lisusu Epa. oyebi ke mida zo sa lobela na bengi sikona tune soki ya kolobela ko lisusu yo mo ndenge Epa. oyebi ke mida zo sa lobela na bengi sikona tune soki ya kolobela ko lisusu yo mo ndenge tomoni yanke ozala bezo te a confirma sa ni ndenge ka mondo na nzela na ye na nzela bazofingele yo zakaka et puis ata na bafo continue ke yo atina kuta chrétien nga azobanga parce que ezala omoni bamandu kusu babetaka ali bafo continue bali kotambola en tout cas likambo tomoni ka eza jisobi daa na kati likambo mais yesu atie pena na se na bafo continue so na se oyebi ke mida zo asa lobela na bengi sikona tune soki ya kolobela ko lisusu yo moni ndenge tomoni yanke ozala bezo te a confirma sa ni ndenge ka mondo na nzela na ye na nzela bazofingele yo zakaka et puis ata na bafo continue ke yo atina kuta chrétien nga azobanga parce que ezala omoni bamandu kusu babetaka ali bafo continue bali kotambola en tout cas likambo tomoni ka eza jisobi daa na kati likambo mais yesu atie pena na se na bafo continue so na se écoutez na moment bien masaraza na wale moya lobeza te donc azobunda bitumba ye moko tala madama kare asuki Epa. naza na wale masaraza na wale moya lobeza likambo mais yesu atie pena na se na bafo continue so na se écoutez na moment bien masaraza na wale moya lobeza pese mbote naza na wale masaraza na wale mais yesu atie pena na se na bafo continue so na se écoutez na moment bien masaraza na wale moya lobeza te donc azobunda bitumba ye moko tala madama kare asuki yozomona mutu boyebani akoteka pese mbote ntango ape na koti na bitala omoni mpe oza wana oyebi nga bien ke biloko ele tala kambo mais yesu atie pena na se na bafo continue so na se écoutez na moment bien masaraza na wale moya lobeza te donc azobunda bitumba ye moko tala madama kare asuki yozomona mutu boyebani akoteka pese mbote ntango ape na koti na bitala omoni mpe oza wana oyebi nga bien ke biloko ele kambo mais yesu atie pena na se na bafo continue so na se écoutez na moment bien masaraza na wale moya lobeza te donc azobunda bitumba ye moko tala madama kare asuki Epa. mutu boyebani akoteka pese mbote ntango ape na koti na bitala omoni mpe oza wana oyebi nga bien ke biloko ele Epa. tala kambo mais yesu atie pena na se na bafo continue so na se écoutez na moment bien masaraza na wale moya lobeza te donc azobunda bitumba ye moko tala madama kare asuki yozomona mutu boyebani akoteka pese mbote ntango ape na koti na bitala omoni mpe oza wana oyebi nga bien ke biloko ele pese mbote ntango ape na koti na bitala omoni mpe oza wana oyebi nga bien ke biloko ele tala vrai yanke akobeta mbamoko masasa okipete ke o akonfirme tozala na prouve akobeta masasi ke jite na yebi ke eza yo mutu asima makambo oyo na ye azobanga pese mbote ntango ape na koti na bitala
biloko ele. Tala, voyez ako beta maman masata okipete ke o a confirmer dans un approuve. Ako beta masas ke jit na yeke za yum dasi mama kamoy. Mais ya so banga. Aba ngapo mzambe kozika. Zambe kozika. Yo pona papa kozika. Zambe kozika. Yo pona papa parti de pipete. C'est la famille à Niato la Boniato ya pananga. Yo kozika. Zambe kozika. Kozika. Zambe kozika. Yo pona papa parti de pipete. C'est la famille à Niato la Boniato ya pananga. Ziti na sena ngelo wote tena mwana mwese ngapi o mninga mwese ngafonte o tete na kopesa e gas alina fula ye yo fula nani yo sana lori alobana ngabongo Epa. zika zambe ko zika yo pona parti de pipete c'est la famille à Niato la Boniato ya pananga. Ziti na sena ngelo wote tena mwana mwese ngapi o mninga mwese ngafonte ye o tete na kopesa e gas alina fula ye yo fula nani yo sana lori alobana ngabongo asuki yo ngati ba peko zika zambe ko zika yo pona parti de pipete c'est la famille à Niato la Boniato ya pananga. Ziti na sena ngelo wote tena mwana mwese ngapi o mninga mwese ngafonte ye o tete na kopesa e gas alina fula ye yo fula nani yo sana lori alobana ngabongo asuki yo ngati bato bazo talo ba bizengi na yoko to pe mukila ngo yo mto saki ngo to pe YouTube ngo yo mto koteka ngo bato ba ko saka na ba faible bato baza sango fo bato baza na fo ba lobela bango. Ah oui. Oh tete na kopesa e gas alina fula ye yo fula nani yo sana lori alobana ngabongo asuki yo ngati bato bazo talo ba bizengi na yoko to pe mukila ngo yo mto saki ngo to pe YouTube ngo yo mto koteka ngo bato ba ko saka na ba faible bato baza sango fo bato baza na fo ba lobela bango. Ah oui. Epa. Oh tete na kopesa e gas alina fula ye yo fula nani yo sana lori alobana ngabongo Epa. asuki yo ngati bato bazo talo ba bizengi na yoko to pe mukila ngo yo mto saki ngo to pe YouTube ngo yo mto koteka ngo bato ba ko saka na ba faible bato baza sango fo bato baza na fo ba lobela bango. Ah oui. Caca. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. On a chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss ya danger. Donc Maxime Tolongola Zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc on a ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya komba Congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na chaque kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya komba Congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na chaque kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.